ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino na émission tolobela mboka Congo ya mokolo mwa lelo ezali bongo spécial bokundoli le 17 mai po ete tobandi kopusana malembe na date historique oyo bana nyonso ya mboka Congo bayebi yango penza pe totombolaka yango penza la bolamu yango invité na biso penza ya mokolo mwa lelo ezali bongo maître William pona ni tobengi ye parce que azali moko oyo atangi mibeko moko oyo penza alimbolelaka biso penza makambo matali mibeko malamu pe tolingaka ye po ete akotaka mwa mokela ba parti politiko pona kotala makambo mamboka na yebi ete babone ya 3WABC azali penza mopa ya na bino te po ete ayebani penza malamu kasi yambo ete nalakisa bino mwana mboka maître William nalingi penza na pesa balandi minene ya 3WABC 1 babone na biso mbote penza pe mama mokonzi wa biso mbote mingi na yo mama Chantal Ayao mama Mapasa pe mbote ya koleka penza na mwana mboka Sandra Nila pe mama Mboyo baporamento angolano mbote mingi na bino ba femme capable oyo penza bozali na Angola bozali penza kolanda émission tolobela mboka Kongo la bokebi bonso la reine Olga Lompinga mokambi ya ba femme capable na Luanda pe mokitani ya ye Florence Matondo Mido kasi ngai molobeli wa bino c'est de la presse na lobaka j'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités talatina penza mama ya likambolelo tolobela nanu le 17 mai mbote mwana mboka maître William mbote madame journaliste et sengo ya Rosalie Solelo na bino ensemble parce que Jacques biso temps mais namoni ke boloti biso lisusu. Merci bandeko balandi boyebi penza lobaka mwa mingi po ete atangi koloba esengo penza ezali yanga po ete tokutani lisusu kasi mwana mboka tokende penza na mama ya likambo pamba te tobandi kopusana na bokundoli le 17 mai le 17 mai pona yo mwana mboka Congo elingi penza koloba nini pe kokanisela yo nini? Bien, d'abord la date il y a 17 mai 1997 je peux rappeler biso l'entrée il y a Fidel ou bien la fin il y a dictature il y a monsieur Mobutu paix à son âme et nous avons vu que cette date pourrait faciliter biso autobengi une démocratie normale ou bien une démocratie présentive mais ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on pensait, ce n'est pas Oekomaki sur le terrain. C'était juste une continuité de la dictature, mais par une autre façon. Selon des normes, Obiso Tokoke Kotalela par rapport à Koko Tayande Konabiso Laurent Désiré Kabila, Kozwa Bokondinaye en 1997, et Sengela qui aimema une démocratie nouveau na pays, un vent nouveau. Mais normalement esengela makite na ndenge ye azuela kiango parce que kozwa bokonzi na force eza déjà une dictature continuelle oyo ndeko na biso Kabila asalaki mais pour na biso lelo ko fêter date ya le 17 mai nazomona ngo une importance parce que eza lisusu na importance ata moko te en arrivant en 2006 ba congolais nyonso bayebi ke tokendaki na oto bengi ba élection démocratique. C'était pas encore une période transitoire ou bien une période de la transition où Bandaki na 1997 Tikoko mana 2005 pour nato le cas d'abord na ko voter au tobengi constitution nouveau où yesengela kibiso tozwa onyo sezala qui construit na pendant période yande Laurent Désiré Kabila to kwisa yango to tambola na démocratie nouvelle. Ça veut dire quoi? Tozali sous-souté na système ya kozwa pouvoir na force tozali sous-souté to banda ko reconnaître que bato nde babotola ki mboka bango bato babundaki basimbaki mandoki pona ko chasser ndeko Mobutu tozali sous na niveau wana te. Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de l'AFDEL, aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de l'histoire de Mobutu, mais aujourd'hui nous allons parler des Congo nouveau, la République démocratique du Congo avec une constitution de 18 février 2006. Onde pesibiso ndingisa yako kende na oyo to bengi bien démocratie alternative.
toza lisusu na niveau ya oyo tobengi te tofetaka feti moko parce que bazwaki mboka babotolaki yango na force. Toza lisusu na temps ya rébellion te, toza lisusu na temps ya dictature te, toza lisusu na temps te oyo ya kozwaka mboka ekoma lokola séquestration ya bato moko nde bakangi yango to bango kaka nde bakotikalaka libela. Nous ne sommes pas dans un royaume. Toza lisusu te na oyo tobengi il y a un empereur ici au Congo. Non, tu as un État souverain démocratique. Bel et bien, c'est un État, quand on parle de la démocratie, tu as dit élément fondamental de la démocratie, c'est bel et bien les élections, l'alternance. Bandeko balandi boyoki ye penza lolenge nini azali koloba mwana mboka William tutika kobuka lokuta nzambe azali est-ce que penza tobangaka nzambe afdel oyo bolingi bo ignorer yango lelo oyo olobi boboya yango bozana etate biso banso na tiatanga yo mopanze sango tokumisa tolobi bo libérer biso pe balanga nzembo bayembi loyembo kitoko ona ndimike kobetele 17 balobi tozalaka la boumbu ya banoko tozwi lipanda na tanga mobutu tozongi na pasi na tanga mobutu koleka ya bapaya ya banoko nzala pe minyoko tosengi losambo epai ya yawe Laurent Mose Désiré Kabila aye kokata likambo bongo lelo lobake mokolo wana ya bato ya force toni limbola na malamu na mboka tika kokosa peuple. Maman, tika ete nazala sincère liboso ya population parce que bazolanda ezosenga aussi intellectualisme evanda na place oyo. Vous le savez très bien, makambo ezoleka na est, vous me permettez na toucher parti wana. O ezoleka na est lelo, c'est à cause ya makambo ya koluka kobotola ndeko Mobutu pouvoir. Qui ne sait pas, avec ces traités turquoise, o ezalaki signé epa ndeko Kengo Adondo tango azaki premier ministre. O efacilitaki ba Rwandais baya kopema na Congo. Ezalaki lokola bopesi bango feu vert moko baya kopema bazwa temps ya ko se réfugier na Congo après la mort ya président Abiyarimana. Nani ayebi histoire te. Et par rapport à cela, ndeko na biso Laurent Désiré Kabila, il avait profité dans cette faiblesse-là de président Mobutu, lié à continuer qui bitumba na ye. Qui ne connaissent pas l'affaire a duré depuis 1967. Si je peux encore chiter encore trop loin, même depuis 1961. Tango ndeko na biso munene azotake kote mususu, tango bazosala bitumba ya niveau ya Katanga, la sécession katangaise, avec notre Moïse Tchombe, tu es bikune zalaki munene, tu es bi na côté na 1964 nande konabiso oyo lelo muko akoma plus que lumumbiste ndeko ya Palu Gizenga tu es bi très bien na partie ya est zalaki na maboko ya ndeko Laurent Désiré Kabila. Parti wana nyonso ezalaki ba parti moko ezalaki na bitumba. Mais nous ne pouvons pas oublier, après 1995, nde tomonaki force oyaki na 1994, nde pesaki ndeko na biso Kabila accès ya kotake, ya affaiblir encore ndeko Mobutu davantage. Parce que il y a eu une affiliation, une association entre des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, nde ba pesaki ndeko Kabila maboko pona atteindre ville province de Kinshasa. Quant à cela, to comme en 2005, to lobi bien, to zwa nyonso o elekaki ya mabe, to boaka yango, to tala oyo to bengi état nouveau. Quand on parle d'un état nouveau, c'est quoi? C'est un état qui organise les élections. C'est un état que la démocratie est la première principe fondamental. C'est quoi ce principe fondamental? Nous allons voir par rapport à ces deux éléments. Est-ce que la population n'avait pas voté la Constitution? Point d'interrogation. Deuxièmement, est-ce que la population n'avait pas une connaissance à la Constitution du 18 février 2006? Point d'interrogation. Si je pourrais encore ajouter une question encore par rapport à la population. Troisième question, est-ce que la population en 2006 n'avait pas élu un président de la République? Maintenant, importance nini, il y a continuer à fêter le 17 mai 1997. Par rapport à cela, que biso
tomeka ko comprendre tant déjà bo élire président ça veut dire nyonso obino bo memaki étant que na période na bino il y a rébellion tito comme na période il y a transition parce que de 1997 jusqu'à 2005 c'est une période transitoire. C'était une période de transition dans le pays Nabiso. C'était quoi? Le pouvoir et bandaki kotatamana ezala qui fixé parce que de l'autre côté il y avait des rebelles, de l'autre côté il y avait c'est là qui babande ko revendiquer bokonti mais tangu baye ko lekana 2003 bakena nini ya Sun City dialogue ya Sun City ba se mettre d'accord na 2005 to passer na référendum maintenant dis-moi un peu na ebité bino batu bo Hollanda to yo mama journaliste na mayelo ya yo tant ba ebiso ke démocratie ezali fo bozonga lisusu ne loko esi epola bo bandorolia onyo sisi ebeba to mwana mboka melama ya pio mwana mboka po ete nayebi ozali penza na tension ya makasi po ete date wana ezali kopesa pasi kasi mwana mboka nalingi naloba boye ozongisi biso penza la sima omemi biso mwana mboka Mose Laurent Désiré Kabila na boyokani ya Sun City na makambo nyonso wana boyebaki ekazalaki rebelle boyebaki malamu ke mwana mboka azalaki rebelle pe olobi na biso ke boyebaki bitumba wa ye nyonso banda ekomene meti akotaki awa kaka na rébellion na ye bobayaki Mobutu nde alongolaki Mobutu bobetelaki maboko ebongo bokundoli ya ye lokola kufa tika molimo ya Mose Laurent Désiré Kabila epema na kimia pe ezali kaka continuité la bango pamba te mwana mboka président wa biso mokonzi ekolo azali bongo mwana ya papa Mose Laurent Désiré Kabila bokoboya akundola bokundoli la bango ya koya kopikola Mobutu bino bolimbo pekisango normalement topekisi te ke soki a pensé na ba oyo basungaki tata na epo na kozwa mboka na ndenge ya mbeba parce que mboka pe bande kotambola na ndenge ya mbeba bango pe tango bazwi mboka batambwisi na ndenge ya mbeba tika te nasunga bato misusu bayebi te ndeko na biso Laurent Désiré Kabila il était un président commerçant en plein pouvoir en plein exercice je vous dirai pourquoi la mort du président Laurent Désiré Kabila et Outaki Wapi si réellement vous êtes, vous des journalistes, vous êtes aussi en moitié à connaître l'histoire. Ndeko Kabila Koufaki Ndengenin. Nalingi Okota Kunate parce que ce terrain-là est très glissant. Mais aujourd'hui, nous allons bien comprendre. Kota Ponga ina lobaka tout ce que les gens disent tout bas. Soko bombe cela veut dire atako bandeko balande bako sepelate. Akufaki pona nini poto zo kundolande yewana moto yaki na afdel. Ezali malamu balobi était dans la science. Il faut dire toujours la vérité, il faut rien que l'honnêteté scientifique. Je dirais, Nabatuba Landabisonini que Ndeko Nabiso Laurent Désiré Kabila, il était un président où a pouvoir nyonso à Bombie Panaemoko. Vous pouvez me parler de la constitution que Ndeko Kabila bande ko gérer l'emboka. Parce que constitution, yangonde épée sakandingisa na un président. Et puis ça ba directive na ba obaza ko gérer. Olobi azalaki commerçant to nto ebateka kinini pa kufela kinini. Ah, ezali malamu mingi. Na 1997, diamant congolaise banda oteka mawapi. Boye bisanga comptoir e banda oteka diamant congolaise. Na 1997, mine congolaise miba ekangama kipona nini. Na 1997, or manganèse cobalt banani bazaki ba vender nango si vous pouvez me prouver sur le plan statistique et commercial parce que nyonso ezali matière première marché nango esalamaka parallèlement mais ebanda osalama wapi de 1997 marché nango boyokaki yango place nini parce que bakangaka ba comptoir nyonso na Congo si je me rappelle oh bateau baza na histoire na mutu bakoko se rappeler beaucoup même pour nous changer mbongo oyo ya bapaya faut boke inde soi-disant na ba bureau d'échange ba suspendaka ba bilo nyonso ya libanda pourquoi parce que la contrôle ya banque centrale du Congo ezalaki directement na ba oyo ba bengaka ba nini proche ya présidence de la République yebisanga wana to qualifier ngo nini ba libérateur nde basalaki po ete Mobutu atikala kosala yango te. Mais c'est grave, plus grave encore, quand nous parlons de la libération, c'est très bien. Libération par rapport à quoi?
Libération par rapport à dictature. Mais est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont libérés? Parce que la vie sociale, quand nous parlons de la libération, il fallait qu'une vie sociale soit vraiment à un niveau. Quelle est la vie sociale des Congolais aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je vous parle, Naouti Kozana Moutouna hôpital, mais vous allez voir comment ces infirmiers, ces médecins, comment ils vont souffrir. Pour Nakakasa et là, moi fiche, il faut lui donner un 2000 francs ou 3000 francs. C'est ça? Est-ce qu'ils ont respecté le serment d'Hippocrate? Non, ni Nezo Mema Bango Bongo. Parce que Mbok est mal géré. Si ko beaucoup fêté date le 17 mai par rapport à Nini. Toza ko kanise lango Nini au juste. Ngai na binoto mitunana. Toza ko penser Nini oyo mema qui vend nouveau na Congo. Nzala ko kufa ya batu chaque jour. Ba opito ezate. Kelasi ya ba ne kufa. Yango nde to repenser date le 17 mai. Fallait à la date moko ekotaka na mitu na biso to raisonnaka. Le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila abotolaki Mobutu au pouvoir, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont amené dans ces pays? Changement de régime, Congo Zaïre. C'est très bien, vous parlez de changement. Est-ce que vous pouvez me montrer ces changements? Par rapport, il y a point moko oyo kolo belanga, il y a un changement. Parce qu'il y a la continuité de Mobutu au pouvoir. Il n'y a pas le Mobutu lui-même en personne, mais il y a la continuité des Mobutistes au pouvoir. Oui ou non? Bandeko balandi émission tolobela mboka Congo bomoni boni ba Congolais bango moko bakomi lelo ko bima lokola babelole. Pona nini nazali koloba bongo pamba te bayemba bafingaki. Kasi Nkondo Mobutu asila kokenda tika pe Congo abiso. Mais lelo oyo ba Congolais bakomi ko wanga na le 17 mai. Balobi ezali mokolo bango moko bami tumolaka libula bango pe kokufa. Kasi sika oyo mona mboka. Bozali kopesa Mobutu raison. Nalobaki Mobutu azaki prophète. Po ete mona mboka Mobutu alobaki kokende na ngai na sima na nga ekozala nde mbula ya Noé. Ekobeta pe bokozinda. Lelo bozali kokanisa balobala te, aza prophète te. Bon, ceux qui bolobi kaza prophète, un mususu azala prophète de malheur pour le Congo. Ceux qui azalaki tata moko ya malamu, akoke ko penser lokomo ya malamu pona tikela bana oya ye. Tato nyonso ya malamu, tango ayebi ke nga na komi kokende na âge na nga, faut na préparer génération, na préparer les bana na nga héritage moko. Héritage nini onde ko Mobutu atikela biso parce que yemo babotolaka ye pouvoir brusquement. Azalaka ta na liloba moko te ya malamu ya kotikela biso ba Congolais. Lelo tokoki ko penser neti nini par rapport ya yango. Parce que toza kokoma lelo na niveau moko ke nyonso eza lisusu yango te. Titomeka komi se comprendre. Lelo courant très difficile. Tokomi ko vivre na ba délestage awa na Congo. Toyebaki yango. Tokomi ko zanga mai. Toyebaki yango. Tozo zanga nzela. Tozo lokola exemple nzela oye memaka ba étudiant banda côté ya première rikuna na limité tiko koma na université ya Lemba oyo tobengi inikini. Est-ce que nzela wana existaka lisusu? Nyoso ka Mobutu mabe. Est-ce que Mobutu atikele biso makadamu wana te? Mobutu atikele biso nzela. Mais lelo toza wapi? Toko fêter le 17 mai nzela ezate. Défilé ngo esala ma place nini? Ba omema batu liboso ya stade de Martyrs, stade Kamanyolo Mobutu atongaki. Eloko nini o bazotikela biso lokola image. Pona toloba ke non, eze sengo ba remplaçaka Mobutu na pouvoir, tala niveau ba komisi biso. Toza na niveau nini avec 4 milliards de dollars comme budget, avec 85 millions de la population. Nous sommes où sommes-nous aujourd'hui? Parce que toza komona nyonso esalamaki après ko Mobutu ko kata relation diplomatique na occidentaux, yango makambo to ko vivre lelo. C'est comme si tozongi na 1981. Et par rapport à cela, nde tomonaki bandeko na biso Tshisekedi bakende ko joide, il y a 13 parlementaires ba créer ya bango nini. Yango pe lelo makambo to komi ko créer komona. Date ya le 17 mai, eza date moko etikala na mitu ya bato pona histoire, pona bana ou bazotanga, mais eza date moko o ezali komema bonheur te pona peuple congolais. Pourquoi toko koloba bongo date wana eza date moko ezali kozongisa biso to raisonnaka bandeko bazwa kokufa chaque jour na Congo. Aujourd'hui, nous pouvons parler de ses frères, amis, collègues, assistants comme Rossi.
Soki ketozele na mboka moka malonga, pourquoi pas, président de la République, il pourra se déplacer lui-même. Akende kolandela bandeko ba okufa, mais akende ko se distraire na makambo le 17 mai. Vie ya mutu eza sacré, ke koleka date historique ko ba opesa biso ya le 17 mai. Est-ce que si yo mona na mboka au Congo, un individu a koufi, président de la République a se déplacé, a se déplacé pour baebi ke mbongo ko bimana kesa l'état pour na ba organiser makambo le 17 mai. 21 ans après, qu'est-ce que ça mène dans ce pays? Le 17 mai 1987, 21 ans après, ça mène quoi dans ces pays? Vent nouveau ni nememi, bonheur ni nememi na pays aujourd'hui là. Ezo memanine. Mwana mboka vraiment tobani kokene moke na suka ya solo bino moko bolandi pamba te TV ezalaka nango radio te. Ngai na tikeli nde moto baloba pamba te lelo na ye komona ke na mitu ya bakongolais bazali penza kolela Nkondo Mobutu atako balobi solo te pamba te le 17 mai lolengo bazali koboya yango ebandi kosala penza pasi. Kasi mwana mboka Maître William tobani kokene pena na suka na lingi mwa motuna moko elinga na mbango lokola yo boye le 17 mai ebongo le 18 po elandalaka. Bon, je dois d'abord dire aux Congolais, comprendre que le 17 mai, le 18 mai, le 21 mai, ezali ba date, mais ezali une importance les sous-soutés pour Nabiso. Aujourd'hui là, ou le 26 mai, tout ça, oui, tu es bien ndeko Nabiso Laurent Désiré Kabila Joaki pouvoir à côté qui, oui, mais yé est mususu azala qui na idée mususu na mutu na ye, mais malheureusement, aeba kite keno Congo ezali savane munene ye ya pensaki ndenge na kokota mbala moko na ozana une gestion favorable plus que Mobutu, mais abosanaki keno il y a eu des alternatives, il y a eu des niveaux à niveau pour atteindre. Mwana mboka ba emission kozala belé ya nola mwa moke poto komi na suka po pesa peuple congolais na makanisi moyo date wana esengeli basala nini bakenda bango misala batambola po ezalaka férié soki na bosanete te toko respecter au babengi l'égalité et le principe. Toyebi bien que pouvoir sur le pouvoir restera toujours le pouvoir. Tolongo la bas sentiment habitué tant que va être humain. Respectons ce férié parce que les ali dates au tozali ko comment on ba placer yango, mais je ne pense pas que s'il y aura un autre président, cette date-là continuera toujours dans ce calendrier de la République démocratique du Congo. Respectez cela. Tout en ndenge sengeli tout tambola na sima mibeko parce que bezala te que non bango batu bazo mwana mboka yo zonti mateke ti 2021 tozaka na mwana mboka Joseph Kabila. Madame, pour vraiment vous dire la vérité, moi je ne pense pas que notre frère Joseph Kabila va violer encore la constitution. Ce qui va passer qui temps il y a prolongation, va passer qui temps il y a transition, il n'y a pas une opportunité à violer la constitution. Parce que ici ba baby saki yango, mais quand moi ba papier o ba bosane ko pasola wana, ba tikela tambiso yango, nde ko sunga ya mususu génération future oyo baza koya. Tozana bosenga vraiment ya ba élection et ça le 23 décembre 2018 et kozala de tout nouveau dans ce pays que passation ya pouvoir et salama sur le plan démocratique na pays oyo. Toyebi que depuis mboka oyo banda na nos passations civilisées et salamate. Mais ce que salame pas de konabiso Joseph Kabila, il sera resté gravé na mitu ya ba Congolais même na histoire du pays. De génération à génération. Nous allons demander à notre frère Joseph Kabila de respecter et de respecter favorablement la date du 23 décembre 2018. Bandeko balandi boyoki penza la bokebi nyonso maloba ya mwana ya suka ya mwana mboka Maître William ya solo bolandi ete bandeko langai le 17 mai balobi ezali kaka mokolo oyo ya pasi na bino ekomelaki bino na Congo ba violaki basalaki boye bino moko bolandi yango penza moyena manuel ezali te kasi tokozala na ye pamba te tozali kokena maponami makambo mazali mayike esengeli toluka bato penza oyo bazali batangi mibeko pe bato na mayele pamba te bamanuela biso makambo wana mpona sensibilisation pe éveil ya conscience éveil patriotique ete mwana mboka nyonso azala ya kotelema basomba molimo na yo te po ete moto oyo akufi abangaka kopola te
te na maloba wana ya suka ya mwana mboka Maître William nde tosukisi émission tolobela mboka Congo ya mokolo mwa lelo. Soki bosepelaki penza na émission ya mokolo mwa lelo bopesa bongo merci na Jimmy Boyembe oyo azalaki bongo na sima ya kamera. Jimmy Boyembe Jimmy Zuma na Zuma. Mbote mingi ya koleka na la patrona Chantal Ayao mama mapasa po ete yende afungola monoko bomoninga IDS Lompinga na bimi Océan de la Presse liboso na bino. Matondo mingi na sango mokonzo azali pare ya bémission na ngai pe Jay oyo azali bongo directeur ya technique pe stratégique ya bureau na biso. Massivement na ABC 1 pamba te bokozwa makambo ya lolenge na lolenge. Vive le 17 mai to abanir yango bino bato boko yanola. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye.